aux œuvres artistiques pour battre un bon métier. Alors, moto n'est pas ça. Alors, on a moto d'abord. Moto ça. Moto n'est pas ça. Alors, on a moto. Et puis, il y a Nzoto, on a secondé, Babakisi, Nampati Nango, membre, Bogo, Namakolo. Donc, ensemble, tout presque, ceux qui il faut notre mouvement, il faut que ça la moins bouillir. Éviter ceux qui, vraiment, attitude, on a bien, moto, mais ce qu'on a kati ya moto. Et là, quand les bosses au monde déjà ça aux amours ils allaient moto. Na moto ni zona na kati ya moto na bongo na yo uzaka na bongo za na kati wa zero mweza kama boy zero mweza kama to wana mani teza ko régir uza ko régir conscience na yo uza ko régir nini uwiko kukanisa makambo ndenge nyoko iko réaliser que uzali na bombo yi osomo na kati kuna ba courant ezala kuna ba cellules ezala kuna na kati alors que dans deux hémisphères tokoya na ba partie détaillée il y a différentes parties mais na oyo na lingina moni sana nkaka ba grande partie ba grand système où ezala kati ya nzoto moto où ezala ke nzoto moto e fonctionner na sima ya bongo wana to benyo kuna bongo autre bongo na sima ya bongo na okende na motema na okende na motema na katikati awa tuzaka na motema ezali wabeni système cardiaque na motema ndenge ezana ye apompaka makila cerveau apesaka courant mais motema apesaka makila nde mutu esalaka ke nzoto na biso ezalaka toujours en fonction parce que tant motema eza kobeta azopanza makila système oza mamulai mingi na sima ya makila na sima ya motema na makila tozali na bapumo bapumo bazalaka nzinga peka ya motema bango mwana otya bango mwa vert bapumo bazalaka mibale nga benga bango mitema ebaluka bapumo bazalaka mibale bapumo siko bazopesa biso contact bapumo biso benga bango mipanzi tobenga bango bafokofoko bobongo yende bongo benga bango fokofoko parce que bango nyonso biloko katikati wana ezalaka fokofoko bapumo mibale wana mosala na bango nde na baza connecté na motema mosala na bango ezali kozwa oxygène oyo na lingala kutu na koyeba koloba te oxygène ezali mopepe oyo tovandelaka na mokili awa parce que na bamikili mosusu neti na bamars oxygène ezalaka te yango mona bachercheur so bake na mars balinga balata casque moko boye ezalaka na mwa tanke na nsima po bapemaka oxygène donc ti tovandaka na mokili oyo eza parce que topema oxygène kanisa soki bakangi yo na neti soki okufi na cercueil to bakangaka wana ozala étouffé moyen o respirer eza te donc respiration système respiratoire ezali très important yango nde etiaka biso en contact donc source ya makambo nyonso ya moto avant tokende na bongo okanisa avant ke okende na motema makila epanzana ezali kopema na mokili nga oxygène wana pema wana nga nabengaka ye oyo bato babengaka nzambe nde ye wana pema oyo topemaka oyo apesi mpe mofele ye wana nde pema parce que place ye aza te bomoi ezalaka te nzambe ye wana pema alors soki oxygène azwi pema libanda topemi libanda topema na zolo poumon ndenge aza wana akangama na zolo poumon ndenge aza wana akangama na zolo na monoko soki na ye awa zolo ezalaka awa zolo nde madusu oyo ezopermettre biso topema wana topema oxygène wana soki ekoti na kati ntango ya awa eza na place moko boye motema na bapoumon bakutanaka place makila ayaka kozwa oxygène makila aza na baparti moko ya mike na kati oyo epermetaka ye ke akanga baselule wana ya oxygène oyo topemaka libanda alors baselule wana nde ekokende na nzoto epanzani na bongo mosala ya makila
oyo motema asala yango wana. Donc pema ekoti na zolo ekutani na makila badetail nyonso wana ya bakatikati wana tokokende nango, mais oyo nazopesa eza mingi kaka généralisation ya système ndenge nini nzoto etambolaka. Donc motema sikoyo oza makila apandi makila na maboko ekotambola, apandi makila na makolo ekotambola, makolo ekosala, apandi makila na moto bongo ekokanisa motema makasi na ye yango wana tozalaki na zolo. Sikoyo soki bongo azwi sikoyo makila wana oyo ezwi mopepe ya pema oyo ezwi oxygène, bongo sikoyo aokanisa naza na bomoi nakoki komona misu ezali baorgane oyo ezali na importance makasi na makambo ya kokanisa, na makambo ya koyeba makambo. Donc nakutia misu nakutia ye misu aza wana. Et puis deuxième organe oyo esalaka na bongo ezali matoi. Nyonso wana ezali sikoyo omoni tolongwe na environnement ya pema, sikoyo toye na environnement ya information. Bongo soki azwi makila wana ekoti ye na moto epesi ye sikoyo makasi, bongo aza organe oyo esengaka énergie ebele. Alors na page mosusu tokocontinue tant tokokoma na système digestif, parce que basystème wana tuna obanda okende nango so nake système wana ozonga toujours na système nerveux pour ezali vraiment système moko primordial ya corps humain. Alors misu na matoi tokozongela misu na matoi nde bazalaka siko connecté na cerveau. Omoni ndenge zolo oza kopema misu na matoi siko okopema boyebi, okopema bainformation, okomona ndenge ezi kopema wana ya lingala soki eloba apeka ndenge moko, okomona to okopema bainformation. Na matoi okoyoka makambo, okoyoka bavibration, na misu okomona makambo. Neti lelo nde caméra oyo ezofilme ngai bainvente nango na nsima option ya misu. Est-ce que misu toyebi vraiment ndenge misu ezalaka na kati? Mpona koyeba yango il faut kozinda yango wana. En gros idée ya bobongo ezali kokabola mayebe, parce que na oyo ndenge eza boye même koyeba nzoto oyo yango ekosalisa bilenge oyo bazolinga bakoma minganga lobi pour basalisa moto, pour salisa moto côté ezosala malamu te, il faut yeba ndenge esalaka malamu, po yeba ndenge nini esala malamu te, pour luka ndenge nini ekoki kobongisa yango po ezonga kosala malamu. Alors nyonso wana eza koyekola oyo ezaka secteur moko ya nzoto, me basecteur ezali ebele. Cette application oyo tokoki kotia yango même na technologie. Po yeba caméra, po yeba kobongisa caméra, il faut yeba ndenge esalaka. Donc voilà, nasukisi misu na matoi kuna. Alors organe na misu na matoi na zolo wana tokesi ko oyo bapesa biso ba organe d'essence. Organe d'essence ezali ba organe oyo ezali kopesa biso contact na environnement na biso. Ba organe d'essence na biso tozali na vue oyo babengi miso, tozali na oui wana mnoko na bango wana nde batangisa biso ti, mais biso mpe tokoyeba wana ndenge na biso toko voilà. Tozali na matoi wana okende nango ndenge wana. Tozali na goût nga obenga yango lolemo. Tozali na odorat, toleki yango déjà kuna wana obenga yango zolo. Et puis tozali na toucher nga obenga yango maboko, système ya maboko kosimba. Alors tokomaki na misu na matoi, tolobeli zolo kopema libanda. Sikoyo monoko nde sikoyo ezali na mwa doubleur. Monoko ngai rola liboso na kopesa yango ya makasi ezali kolia biloko, kolia nkasa, kolia mosoni, kolia wana ezali supplément, ezali oyo ezali kobakisama likolo ya oyo pema ye nango. Pema epesi oxygène, mais oxygène mpo ezala makasi eza na besoin ya baninga mosusu mpe bacellule mosusu
et ya supporter yango po nzoto etelema etambola ekanisa ekima mbango. Donc voilà. Alors système digestif ndenge eza wana, système digestif ndenge eza wana azala pe kana bakatikati awa, aza na basystème ebele, aza na foie, aza na estomac, yini mtu akangama na monoko. Donc soki tolie na monoko biloko toliaka na monoko tozwaka na mokili, soki tolie yango ekokota na kati ya libumu na biso, na kati kuna ekobaluka na baintestin na baestomac, ezaka mwa elo système oyo ya mwa oyo bandeko nanga bascientifique nayebi ke bocomprendre mbaa moko makambo na oluba oyo eza makambo moko biso batangisa biso po tozwa bapoint, mais eza makambo oyo kosalaki tozala bokoyi. Alors ekota na kati ya biloko tokolia ekota na kati ya libumu yango mpe ya kosunga lisusu. Si toliaka sukali mpona makasi, toliaka mafuta mpona protection, mafuta ezalaka mingi mpona protection, ekokuta biloko mabe na kati mafuta ebendaka yango mteyaka mpona koprotege biso. epuis ya mosusu ya suka toliaka baprotéine, protéine alingala kuma ekimi na nango babibisite toliaka protéine mpona kozala kolongono. Sukali ezali mpona makasi mpona énergie, mais protéine ezali mpona kolendisa. Donc mwana moke soka mwana moke ifaliaka baprotéine mingi mpo akola bien. Protéine biloko misato tozwaka na environnement tokotisaka na libumu oyo esalaka ke tozala badetail eza ebele vraimen na kati na monoko na biso, vraiment ekomaka vraiment mingimingi te parce que toyekolaka mingi na monoko ya baninga mosusu oyo bazali libanda. Yango wana na initiative oyo ya bobongo oyo ezaka moins pro, na initiative oyo ya bobongo eza vredi tomeka kokanisa na makambo nyonso kaka na nzoto te. Nga nasali oyo parce que ezali oyo nayekola, ezali oyo nayebi, mais yo mpe na esika yo ozali maçon, ozali électricien, ozali avocat, ozali médecin, ozali kinésithérapeute, ozali infirmier, ozali chauffeur, ozali pilote, ozali président, ozali député, mais kaka okanisa mpe vraiment na source na yo ndenge nini okoki kosala mpo osunga communauté. Parce que biso ntango tokotala nzoto tokomonaki mwana mosoki likolo na ye bukani akoka soki kotambola te, kutele na ye kuna na chirurgie bakotala soki bakosala ndenge nini batie mwa nsima evandi moku ezongi, parce que bato batangaka deja mikuwa ndenge nini ezongaka, epuis ntango bakotinda ye pananga na tali ya mouvement na ya banazala liboso sikoyo tosala nini tosungi. Ntina ya bobongo ezali mpo tosungana, tokanisa mpo tosungana. Basystème eza ebele, mais pour la première partie oyo mpona kozwa mwa idée générale ya makanisi naza nango mpona yebi ke vraiment bandeko boza kozela vraiment bobongo eza problème ya technologie, ezali problème ya organisation. tozokende malembe tableau eza déjà on a signé na panzi moto. J'espère que bokomona yango vraiment bien. Après bomoto ngai na nenga bobongo vraiment na kokende mingi na informatique, na technologie. Dans les deux parties on a cité na bongo na ya katikati motema libumu na bapanzi système mususu ezali ya makasi o ezali ko permettre surtout dégager ce parce que tant to ko tsawana to ko tsana makambu ya mabe na makambu malamu na mokili neza botoza exposé na o ezali positif na négatif. Na par exemple moi na mokeso ba botami awaye bana eteke mabele za la salité au moins mususu aolia mais ce que faut dans un système o ezali ko dégager babiloko mabe système ozali ko dégager babiloko mabe et ça rapeka na nzinga wana système urinaire ça na nzinga wana na autolie na libumu système digestif a dégager na to meli na mai système urinaire pe a ko dégager parce que système digestif a ponaka oyo a côté si ya malamu atindi ki yango posunga nzoto oyo amoni ya mabe atindi yango ya mona ngana moto ke na nzongo poto bimisa o nyonso ya mabe parce que na o nyonso malamu petango trier ya mabe ezanga te bangenza ya mabe ezanga te koyaka système urinaire ezana système urinaire soki logo est dégagé tous un système ya makasi lisusu ya bomoto système ya bomoto ezali awa système urinaire wana azali na système ya masuba ezali na kati koyi kusuba système excrétoire ya ko dégager le bloc na digestif ya ko sumba et puis na trois wana na
oyo misato wana toza na système reproductif oyo ezosala ke ngai naza nzoto me lobi na binisi nzoto mosusu po moto mosusu abima neti ngai lobi toza na système reproductif ezali awa place tozali komona tozali na mobali na mwasi bato mosusu bazala mibali bato mosusu bazala mwasi ntango bazala elongo babimisi su motu moko oyo bazala mobali to bazala mwasi awa mpe awa susu place makambo ekovanda nde lisusu awa soki tolongo na bongo soki tolongo na bongo ndenge nini fo tokanisa ndenge nini fo tokontrole nzoto tokoya kokwela awa oyo ezali baparti physique oyo tozali komona aux alentours ya nzoto oyo po ekoma moto ebima ekoma moto tozali na source ya makasi oyo ezali oyo tozali komona te oyo tozali komona yango mais oyo tozali komona te ezali molimo c'est bien bon oyebi baparti na oyo ya nzoto c'est bien bon mais molimo yango nakendaki na bongo motema ntina kokwea so na reproduction trois systèmes wana ezali très important pour réaliser bomoto na yo molimo ezalaka na kati nde ekozwa biloko wana ya kati wana ekomettre yango en cohésion, en cohérence pour être moto akanisa azala ozo kanisa seki ozali. Alors prochainement lelo na panzi ba système nyonso ndenge na fungoli wana prochainement tokokende na partie moko malembe pour tout monde découvrir ensemble ndenge nini nzoto na biso etambolaka en cohésion na ba partie nango et puis de deux en cohésion na molimo à part molimo molema isusu ezali molema donc des nations qui na minoko ya bato wana vraiment il faut na loba kaka le corps l'âme et l'esprit nzoto molimo na molema ezali na ba différence ya makasi o il faut te comprendre kati moi je trouve que pour tout maîtriser l'environnement na biso il faut se maîtriser dans yo moko se maîtriser dans yo moko tala nzoto na yo netikoni na oloba na bino boye nazopema automatiquement mais na batambo mosusu nakoki kopema volontairement nakokokanga pema na ngai to nakokokanga miso na ngai nalingi mwa volonté ekota mingi likolo ya automatisme. Je trouve que biso tozovanda mingi na automatisme tozovanda mingi na instinct po botami kaka omoni ke basala yango ndenge oyo posali ndenge na te ovanda mpe otali bien oyoki bien par rapport à expérience okanisi bite nga namoni il faut nasala yango boye mpo namoni boye nde eza malamu yango nde koyede moko na moko soki aévolue mpe communauté na biso mpe ekoévolue. Alors na bino bato nyonso bozali kolanda baposte na biso eyebi ke ebandaki na art parce que science ndenge eza na art frontière eza te eza vraiment imagination na créativité. Alors il faut tolongola mwa connotation ya mabe oyo toza nango na art parce que biso art ekoma mpe mwa simplifie mingi kaka na musique art eza kaka musique te kinésithérapie ezali art pédagogie ezali art donc artiste aza kaka musicien kaka te artiste azali moto akanisaka artiste azali moto oyo amemaka makambo ya sika na communauté. Alors naza kostimuler bajeune nyonso bazali koyekola bino baso bozali kokenda etelo ya mayele ndenge window esprit window mboya ebisenga yobi etelo ya mayele mpona kozwa mayele vraiment kozwa mayele wana tomeka kokanisa ensemble na mutu na coin na ye na spécialité na ye tomeka kosangisa ensemble po totala ndenge nini mpe baculture na biso bikolo na biso mpe koévolue parce que na réalité cible vraiment ya ba élément oyo ezali mingi mpona l'Afrique l'Afrique nayebi ke bolingalingala mingi na l'Afrique donc pays voisins nyonso toyebi ke Congo ezalaka na mwa pouvoir yango nazomona ke la recherche oso tobandi yango vraiment awa na baide ya modele oyo ekosala biso na mikolo ekoyaka bana biso ntango bazokola bayeba makambo ya kabola ezali ebele yango na email ekozala na se ya video oyo
chaîne à YouTube et aux anciennes vidéos eza library ezali optionnel donc au monique il faut s'abonner au monique soki vraiment sepeli nango otindelinga mon message et au ça bien au chelinga mon commentaire na YouTube et au ça bien parce que lelo ermo beba s'abonner combien de fois on dirait tout ça va l'arte et on ngana osala o ezali passion ya kokabula mayele ezali passion ya ko mema makambo ya malamu à travers la profession ngai on a yekola na lingi ba jeune o ba royena sima baza pe na moi direction na wole ka bateka po na loba makambo na bino boyebi wana te parce que après makambo nzoto to kende na internet makambo ya kokabola ezali ebele na zo bino ke makambo ya kokabola ezali ebele on a kosenga même na bino bato boza kuna na ebiki boza ou boza na ngambo ya écran na ebiki boza pe na ba spécialité na bino o boyebi makasi o biso bete koyi koyeko